mafuta ezobima na X na côté Y en Angleterre ou je ne sais où botala ngai naza YouTube nasalaki commande ya mafuta moko par WhatsApp mafuta wana eyeli ngai bayeli nga dame kio voilà ya maboko ya nzoto ya elongi botala na etani na komi naza serviteur de Dieu donc là nazobisa bino naza na soni même de représenter avant prendre un visage dans donc je ne veux pas la filmer donc ça me fait la honte bon d'ailleurs pas maman Nicole parce que et pas d'ailleurs aux conseils mon vraiment ouais ça vrai parce que maman Nicole c'est une servante de Dieu elle a vraiment ma explication mon ouais ça vrai donc elle ne fait jamais du mal et pas ma confrère ma concerne en tout cas je vous conseille bien une maison dans la bombe peau yaka dans la maman Nicole dans la Château Rouge. En tout cas, dans l'état, situation là, j'ai la honte. La honte. Il y a un Sabino, il m'a beaucoup commis, visage n'en parlons pas. Donc, je vous conseille, il ne faut pas vous confier à bateau, à la publicité, à YouTube, pas à chroniqueuse, en tout cas, dans la victime. On a zolo parce que dans la victime, vous voyez comment on a les commis. Là, il y a léopard, je ne sais pas. Donc, dans un peu clair, mais voyez. Donc, on a perdu vraiment pour Nanga, couleur Nanga. Donc, je m'aide d'ailleurs. Parce qu'on a sonné même quand on s'est présenté pour ça. En tout cas, courage. Bon, comme maman Nicole. En tout cas, on va conseiller à Malam, on peut s'appeler un produit pour améliorer pour la vie. Merci beaucoup pour votre compréhension. Bon, bandeko. Oyoki ndenge ndeko na biso aza pasteur esanga mawa mosala nzambe vraiment OK azoteni liboso bandimi asenge loko ke amoni publicité mo ezoleka na chaîne songolo paka o balekisaka so na Angleterre ke mutu anga sala bomsa bato loposo e bandeko eza pasi webi biloko aboyi nga alinga bilo aboyi nga azo amoni boyi nalinga penza preuve à l'appui naza ya magasin ezawa na Château Rouge naoteka nazobisa bino nga aza anti hydroquinone nalinga biloko ya hydroquinone te kosomba baproduit oyo eza na ba pepperoni. Mommy, I want more. That's peanut, no pepperoni. Mom, I want more pepperoni. Peanut. Mom, I want more pepperoni. Peanut. I want peanut. I want more peanut. Mom, I want more peanut. Mom, I can more peanut. Yes. Wait. Mboto andam de gelete mafuta sikesalinga bino la grande dame kana garde actualité to lisusu encore une fois de plus ndenge to misana pesa bino basango pe kopesa conseil bande o babolingo likambu na kobongisa loposo oyo likambu na kobongisa loposo oyo en tout cas toye to loba panza message oyo partager vidéo osunga moto moko bande ko na ngai nayebi te eza nini na biso ba africain ba congolais na lobela particulièrement ba congolais parce que là il s'agit de nous les amis kobongisa poso ya mabete ko parle mafuta malamu ya mabete mais un moment to komi ko exagérer bokeba na ba produit na ba mafuta bokeba na ba coach ya ba TikTok bokeba na ba influenceuse bokeba na bato basala ba publicité mafuta eza bien talanga moko na pakolaki yango esalinga boye ezongisi boye yeso batindi asala publicité ya eloko akosa bino kaka pakolaki yango so bayebisa asala publicité eloko ata eloko wana ya mabe akobisa bino jamais eloko wana ya mabe parce que asi alembongo basi bapesaki yo bandeko na ngai ya mabe te kande na utoloba na bino kobongisa loposo mais faut faire très attention surtout biso bato mwindo toye pe na bapoto ame tolingi kosintegre te mundele azala na dermatologue mundele avatya produit songolo na nzoto il faut aluka ye batipe nini ya poso wana yango eloko nini oyo nzoto na ye ekolinga pe nzoto na ekolinga te mais biso c'est pas le cas biso okipaka te so ba biso kaka no mafuta ekosala yo bien yo wana
so ba biso savoir ko salobi ya yo wana e ya mabe na makambo ngo ezake to changea total te to changeaka total te l'espace il y a quelques mois on se retrouve aussi au changer ce qui combien de produits au parola na nzoto na yo ocha o mabe ocha o mabe ocha o mabe siko nzoto to pe poso e mesana na mafuta ndenge nini parce que ozo ko changer bandeko botala papa na biso papa akomi chimpanzin mutu akomi chimpanzin akomi na poso ya makako epesi pasi pe mawa botala poso ne ndenge ekomi donc akomi mpenza vrai makako donc poso ezo ressemble na nyonso sauf na moto yango moni aye kopesa conseil tellement ye azwi mbano apesa conseil tosala très attention na babiloko tokosombaka biloko tokopakola surtout bainfluenceur tokeba na bato wana na baproduit bandeko na ngai makambo eza pasi makambo eza mawa mingi nayebi te yango bomoni mindele basekaka biso mindele bafingaka biso pourquoi parce que bakonstate ke mutu mundu azala na complexe meme na poso na ye okomona jamais mundele akende kopakola baproduit mpo akoma mundele atela lisusu jamais mais biso tokenda kopakola baproduit mpo totela kobongisa poso ka ndenge toloba bino eya mabe te me koluka kolongwa na poso na yo ya moto mwindu okoma ondire soki eloko nini nde ekomi problème e tokalkila baparametre te baconséquence ya to mpe baretombe ya bamakambo wana nyonso bandeko na ngai na baizine atioko efungwami nauta komona normalement fale nasalela yango émission namonaki epai ya ndeko moko asalelaki yango mpe émission bamikolo eleki izine atioko bandeko bajeune fille baokende bazokopakola bango babiloko moko ya couleur mwindo nire goudron na nzoto bakopakola yango ovandi nango pendant quelques minutes ekoti na nzoto ekoti après ntango ere ekoka babandi siko kolekisa mai na nzoto soki mpe mai soki mpe acide soki mpe produit nini do ezosala neti ezosukola siko ntango ezosukola elongola bamwindo wana nyonso tiaki na elongi na nzoto partout parce que oza besoin te il faut tenza uniforme donc otiango na elongi otiango partout nzoto mobimba partout donc ce qui veut dire olongo ti baosala bongo olongoli bilamba do babombika bapartout eza essentiel wana bandeko ntango bazolekisa mai wana soki acide soki produit nini wana banoir ezokwea na mwa ndambo ya poso na kushe ya liboso ya poso ezokwea donc yo moto otikali makoso bandeko na kosala bino émission na koyela bino baimage wana otikali makoso doti ozobimako jaune la couleur c'est jaune c'est bien bon les amis ebongo baconséquence bato batekaka biloko na bakoloba na bino kaka no conséquence eza te nga nasalela yango nga nasalela yango nga nasala yango ça fait 5 ans yango bakokosa bino ndenge wana ata so azoloba ya solo baposo ekesenaka tokokanaka te moi qui vous parle les amis naza na poso moko très sensitive ya kosakana te donc nga nazalaka so na meko tia mafuta moko songolo na nzoto eke elingi nga te réaction na espace à 24 heures napakolaka hydroquinone te tel que vous me voyez napakolaka hydroquinone te pembe na nge ezala kobotama et pour votre information elongi na nga eza un peu foncé par rapport à nzoto donc makolo na ngai bato bamonaka makolo na ngai nzoto na ngai eza clair koleka elongi na ngai tellement nabima babouton mpe trop na vie likolo ka bamafuta yango oyo mwa poso yango esala neti mwa kobeba me nzambe ya malamu ebonga nango babouton ekoma esila bien clair moko oke bimi bino boyebimaka bango ndenge ezala des fois na babilo mosusu mpe toliaka ndenge esalaka biso donc naza na poso moko tellement sensitive yango bomonaka nga nasemakiyaka na ngai te nalobi teke make-up ya mabe poso na nge ezalaka compliqué de soko tie eloko okaka olali olamuki boye bouton ebimi très rarement so na oke feti so na tie make-up okaka le lendemain bouton ebimi donc yango moni na evitaka na nga nalingaka na nga te bandeko tosala très attention na makambo babipakola pakola o botala papa komi ondo ye makako plus grave aza mosali na nzambe alobi akomi koyoka na soni na miso ya bato donc certainement bandimi basi babandi kotonga ye ke papa paster likambo nini bandeko na ngai
pour son moto comme on dirait makaku boye et comme on dirait sympatien ya on moni ya kopesa message faisons très attention bandeko tolukaka nini surtout baafricain façon totyelaka tio koyoka moto azo komélange soki combien de produits na kati ya récipient moko wana nyonso mpo mélange wana esalamu soki ndenge nini mpo ebimisi couleur soki ya ndenge nini likambo nini neti bana basi oyo namonaki wana na izine ya tioko osi okomi ngwa ondire lilala etela mobali oyo ayebi yo te akolinga yo na ideke azwi mwasi ya pembe il faut koyeba que le goût et les couleurs ne se discutent pas quand nde balobaka ya de ces hommes là mwindu ya mabe te basi ya mwindu baa mpe mabe te bandeko bolimbisi na bande koloba mobali alingi yo na bulia tellement appel mo ekotaki ya donc compliqué ngai comprenez mobali alingi yo na bulia wa mwasi ya pembe oza soki métisera te aimagine opese obotele babebe moko boye oyo aimaginaka revaka voilà oyo arevaka ayeba yo te aye komonoko ntango yoko mundele abali yo okomi na zemi mokolo akobota aye kotala bebe boye moto alembi nzoto mwana bimi mwindo akomodu te mwana ngo yanga to yanga te yo bobetele lisolo teke yo ozala moto ya mwindu me ye ntango alingaki yo na bagu moko boye ya makoso mobali akoti malili na nzoto encore mwana ngo mpe abimi na elongi na yo apres komokoma makambo ebele ti lobi libala ekufi bandeko na ngai tozokende wapi na makambo oyo tokende wapi na makambo eba kosala yango bapublicité na baémission ya kosakana te misusu na ya batonga moto azwi tonga mpo akoma mondele sikoyo ozwi tonga mpo akoma mondele bazokokosa bino ke na conséquence néfaste eza te mama nzambe akela yo mpe mwindu yo okomi pembe ezala te ya kopakola na poso libanda me ya tonga donc veut dire ekoti na kati ya makila na kati ya nzoto mpo échanger yo couleur est-ce que oyebi baretombe ya babiloko oyo ozosala eya mpasi mamuto osala eya mawa mingi eza bacomplexe ah oui kozala mwindu eza kozala inférieur te basi ya mwindu bazalaka mpe kitoko mibala mwindu bazalaka mpe kitoko nyonso ya pembe te moto ezalaka kitoko kobongisa poso ya mabe te me tokomi koexagere na kokende kopakola na kokende kotia babitiatia ya pas longtemps les amis nauti komona na Facebook fale nazwa nabomba ta image wana doso nalobi naluka ngo compliqué bandeko mama moko ya congolaise azwi bamafuta Carolite na bamafuta misusu kaka sombi aza komélange yango nayebi te soki mafuta na eloko nini wana soki produit nini yango wana azwi quelque bamafuta mosusu ya bamindele kaka na bamafuta misusu kaka ya babikolo mosusu ya bato mosusu azwi siko bamafuta oyo biso bakongole tolingaka mpe topakolaka azwi Carolite azwi na bamisusu bandeko atie azotia moke ndambu na mwa barecipient moko azwi atie produit wana huile wana azwi atie ya babikolo misusu wana na bamafuta mosusu ya bamindele etikali ka intact ka ndenge ezalaki couleur ya pembe omoni ka crème ndenge ezalaka mafuta lotion ya pembe échanger te donc produit yango azotia eza nango nde mai nayebi te eza na nini na kati bandeko ntango atie Carolite mama mama tata nzambe bandeko échanger couleur ekomi soki ndenge nini azwi atie mpe mafuta mosusu ka bamafuta bakongole bapakolaka me farata kaka bandeko bolimbisa échanger couleur ekomi mabe nde babiloko tokotia na banzoto babiloko tokopakola oyoka motu mosusu elongi ekoma efusa ondire safu ezwi moyo elembi
Mutu musa comme on est kake ni nzete beteli kake donc c'est compliqué mais au cas où continuer à se kotika pe karte yango likambo nini yango na bina choko nini problème nini likambo nini na ba choko likambo nini na ba produit na ba bipakola pakola et puis ba mafuta yango ba influenceur yango ba salela ba publicité ça jamais moins cher au cas gamme mobimba ata musozo qui est déjà na ba 100 €. Eh même toi se sacrifier pour la soit disant bon c'est le poso serré ngai ozwanga te boko zwangai te na parola na futa talanga tellement na bapoto babilo musuto somba oka ya nango ya faux mikolo leki ba butu esalenga na elongi et pourtant ya mafuta moko na parola ngo eza na ona problème te ba butu ebiminga na elongi ndi ya likambo bato nyonso ba mais elongi no ebebi bo elongi ba futa o ba mafuta na monique pardon na yo beba poso pamba na keluka mafuta moins cher amendele na pakola poso yango bani ko bonga fait donc en fait c'est compliqué tellement bako banga babiloko bako chacha o nga nazalaka na ngai motivé na ba maambo te zo o ekozongisa bo ekosala bo non j'aime pas trop de réalité ndeko mi batela botala tata na biso komi chimpanzé likolo bichacha papa o mafuta ko salo bi oyo soko meki o nga kuta salela ki ngota lezo sala bo e koma ka ndengwana boya ko parola so pe na ba soki ba maya bibembe so ba biloko nini so ba masuba soki ya banani soki ya satana c'est compliqué c'est compliqué na ba biloko yango bomoni papa na biso aye ko alerter aye ko kebisa aye ko benda matoi aye ko loba na biso to sala attention na ba produit na ba produit ya ba influenceur oyo eza ko bebisa oba osela ba publicité eza ko bebisa close de bienvenue tant batina nga image wana esala nga pasi na obi tete na kotika ngo boyete na quand même na osala émission pona solo na bandeko na kebisa bandeko faisons très attention ata vous-même ata bino moko boye vraiment boye tozokende wapi na makambo tokende wapi papa za musali na nzamba pasteur lobilo na soni kokende église boye bandeko nanga ya mawa mingi nzamba sunga biso de koma balukumu moko boye mutu azwi tonga ya choko amona wana ya komi soki eloko nini soki nzambe pendant que bamisusu bamindele bazoko évoluer pendant que bamboka misusu bakoma na façon moko monela makambo bana mike bakoma kofa kocréer kosala batelefone balaptop banini non mutu mundu aka na basese oyo na otomona video bato nyonso bato ebele bamoni video ya le noir danse pendant que mindele baoévolue le noir danse ok le seigneur nous vient en aide tala pendant que baninga bakoma kobule maka mosusu biso tobule kaka koblemish poso babenga yango nini na français dépigmentation ya peau pendant que mindele bazoévolue mutu mundu azobule dépigmentation ya peau aluka baproduit soki ya ndenge nini esala soki botala mutu akomi chimpanzé bota maboko le papa alobi elongi so alakisi bino eza grave c'est que bato bakokimela nzela oh mon Dieu que le Seigneur nous aide bandeko napeki soki kopakola mafuta te nalobi te kobongisa poso ya mabe mais to exagéraka biso bato mwindu biso bakongolais surtout faisons très attention et na kosuggérer bandeko soki komonaka koconsultaka ata dermatologue eza important bamafuta bomonaka wana na posologie libanda bakomaka toujours eza mélange ya nini na ya nini. Il y a de ces produits là qui sont tellement dangereux yango moni mindele so uti Afrique oyena babilo na ba hydroquinone eleka na aéroport à cause de tout ça. Donc ngana ko suggérer bino les amis s'il faut consulter ata dermatologue liboso avo changer mafuta et aux malamu mingi. Ngana kama bat ba changer mafuta on dirait bat ba changer kaleso bilamba olata yelekelanga
Chaque 3 mois, chaque 6 mois, chaque mois. Vous cherchez quoi? Oh? Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Les amis, vous consultez ba dermatologue premièrement avant de changer tout ko utiliser ma foot à songolo pakala. Pour na ba boye vraiment la maramba boye, c'est compliqué. Ya ba to bele ba posonzo to baby. Oyo ke remède des athées, azo luka bunda, ezo simbate. Ndeka to salara l'autre fois émission ba jeune fille belé le ba baby. Obali na nute mebi baka baka. Yo mutu, ulngoko magulu ola ngula kapela. Oyo mobale oke lenge nini ayoka. Déjà nzamba asala nzoto moi César déjà lenge. Sikoyo linge lenge ngoya ndenge nini parce que nyoso zalaka ndenge moko. Différence ya nzoto moi César nonga likambo hygiène na propriété. Ato sali soki nini obaki soki nini détrompe-toi ezalaka nango nyonso ndenge moko preuve bota mibali ba viola route na bata maboma. Siko retourna même mutali boma salita zoka nini kuna nzamba azoba te. Nzamba azoba te. Donc niabu nyonso za niabu. Mais lelo ba fi kombe ba baby. Likola bichacha. Kombe ba baza su goûter likola bichacha. Bolimbisanga mais mon faut lo ba vérité telle que ezali po ani bilanda landa biyoka yoka surtout réseaux sociaux oh. Tant aux lo bana bino que fait très attention à ba réseaux sociaux ko boma batu. Et ko boma ba ame ko boma melimo ko tout fait ba étoile. Bo kate kuna coach songolo bo kate kuna influence forte songolo mutu boya bimi alobi bo sala bo batu bakime mbangu brr bo ko tona ba live on yeli kamususu. Astuce nini? Astuce nini? Ba mama biso ba sukola ka mai ka ya malili, mai nzoto normal. Likolo ba astuce eza pas eza ma mingi. Bande onanga. Na na suka. So zemba no liboso. Abonne-toi et que le Seigneur vous bénisse. Moi c'est la grande dame. Moi like et ça bien. Moi commentaire ceci je suis Ali. Toka na biso. Ntama mona papa mbolela ngai bino kanta moi mbala sima. Keba na biparola parola keba na bichacha poso papa et bébé comme chimpanzé. Ikola biparola pour la bichacha. Merci à plus au revoir bye. Nasalaki commande ya mafuta moko par WhatsApp. Mafuta ane yelingai bayelinga gamme kio voilà ya maboko ya nzoto ya ilongi otala na etali na kongo. Naza serviteur de Dieu. Donc là nazobisa bino naza na soni même de représenter avant-bras na nga visage na nga kutu donc je ne veux pas la filmer. Donc ça me fait la honte. Donc naye pa maman Nicole parce que et pas d'ailleurs aux conseils moko vraiment ils sont vrais. Parce que maman Nicole, c'est une servante de Dieu. Elle a vraiment l'explication est vraie. Donc, elle ne fait jamais du mal et pas ma confrère, ma concerne. En tout cas, je vous conseille, bien aimé, si vous avez ma peau, Yaka, dans maman Nicole, dans la Château Rouge. En tout cas, votre l'état, situation là, j'ai la honte. La honte. Il y a Olaxabino, il y a un visage, n'en parlons pas. Donc, je vous conseille, il ne faut pas vous confier. Bateau, ça va publicité, la YouTube, pas ma chroniqueuse en tout cas. Là, on a victime. On a parce que dans la victime, vous voyez comment on a les communes. Là, il y a léopard, je ne sais pas. Donc, on a pas clair, mais voyez. Donc, on a perdu vraiment pour Nanga, couleur Nanga. Donc, je m'aide d'ailleurs. Parce qu'on a sonné même pour nous se présenter pour ça. En tout cas, courage, bonne comme maman Nicole. En tout cas, vous conseillez à Malam, on peut s'appeler un produit pour améliorer pour la vie. Merci beaucoup pour votre compréhension. Bon, bandeko. Boyoki ndenge ndeko na biso aza pasteur esenga mawa mosala nzambe vraiment OK azoteni liboso bandimi asenge loko ke amoni publicité mo ezoleka na chaîne esongolo paka o balekisaka soki na Angleterre ke moto yango asala abomisa bato loposo bandeko eza pasi boyebi biloko ya boye ngai alingaka biloko ya boye te ngai aso namoni boye nalingaka mpenza preuve à l'appui naza na magasin ezawa na Château Rouge naoteka nazobisa bino ngai aza anti hydroquinone nalingaka biloko ya hydroquinone te kosomba baproduit oyo eza na ba
passer par ces I'm gonna use this. ozala apporter te Mom, can I ozomona na Can I pepperoni? bachroniqueuse Mommy, I want more. I want That's that. peanut, not pepperoni. Mom, I want more pepperoni. Peanut. otala ngai Mom, I want more pepperoni. Peanut. commande ya mafuta I moko want peanut. whatsapp I want more peanut. voilà ya maboko ya nzoto Mom, I want more peanut. otala na etali Mom, I can more peanut. Yes. Wait. soni ya représenter avant prendre un visage